à dire le temps que nous, le temps que je reprenne après derrière. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, bonjour. Donc, je suis Charlène, la coordinatrice. Et malheureusement, je parle pas lingala. La seule phrase que je sais dire, c'est Naluakate lingala. Donc, excusez-moi déjà d'avance. Ça va être un peu compliqué, mais si tu parles, tu pourras m'aider à pouvoir interpréter si besoin est. Il n'y a pas de souci. Okay. D'accord. Donc, effectivement, le salon, en fait, ça se passe le 7 et le 8 février 2026 à l'Espace Champéret sur Paris. Donc, c'est un salon qui est effectivement basé sur l'afro-caribéen. D'accord. Donc, tout exposant confondu, toute personne prestataire dans le secteur événementiel sont vraiment invités. N'hésitez pas à venir, que vous soyez dans la décoration en tant que MC, DJ, fleuriste, pâtissier, cocktail, vraiment tout type de prestataires. Franchement, vous êtes les bienvenus. Il reste encore un tout petit peu de place. Donc, pour toute personne, vraiment, n'hésitez pas à venir. On aime beaucoup la culture congolaise. Donc, moi-même étant congolaise aussi. Donc, tout ce qui est les maniocs, tout ça là. Donc, tout ce qui est prestataire, franchement, n'hésitez pas. Même la culture elle-même, ça serait vraiment bienvenu. On aura des conteurs qui viennent aussi du Congo pour raconter aussi l'histoire. Je pense qu'aussi c'est une bonne chose, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Beaucoup connaissent par exemple qu'il y a la dot et savent pas réellement pourquoi on fait la dot. Qu'est-ce que signifie la dot? Beaucoup prennent ça à la rigolade, mais ils savent pas que c'est pas que faire la fête, discuter, danser devant son mari, non. Tout ça, c'est une histoire et en fait, l'entendre, c'est déjà quelque chose de très bon et c'est quelque chose aussi qu'on peut raconter demain à nos enfants et je pense que c'est quelque chose de bien. À côté de ça, il y a aussi des robes de mariage avec le côté traditionnel et moderne que maintenant on a fusionné, qui est très beau vraiment. Ensuite, on a tout ce qui est coiffure, tout ce qui est même le champagne. On a des prestataires qui font des champagnes au cacao. C'est vraiment des choses à découvrir. Et encore plein d'autres choses. Franchement, je vais pas tout dire parce que sinon je vais un peu tuer le game, comme on dit. Donc voilà. On a aussi même des personnes, sans aller trop loin, des personnes aussi qui font des alliances afro. Donc, qui créent des alliances, directement, au lieu d'aller à Histoire d'Or ou tout ça. Maintenant, on a nos propres alliances aussi où on a la possibilité. Donc, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et comme tu l'as si bien dit aussi, on a le speed dating. Donc, pour toute personne qui est célibataire et qui cherche leur Boaz ou leur Ruth, n'hésitez vraiment pas à venir, à vous inscrire au www.salon-ingewa.com. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Franchement, la somme, elle est vraiment, je pourrais dire, c'est une somme symbolique. C'est une somme vraiment symbolique. Comparé aux États-Unis qui font ça souvent, je pense que vous êtes au courant. Les speed dating là-bas, c'est tout le temps et ça a des sommes vraiment extraordinaires. Et ça, c'est vraiment une somme symbolique. C'est parce qu'on a tellement eu de demandes des célibataires. Ils nous disaient, mais pourquoi vous nous oubliez? Nous, donc, vous pensez qu'aux mariés? On a dit, ah, pardon. Donc, cette fois-ci, on va commencer à penser vraiment aux célibataires. Donc, pensez à eux. Donc, c'est des professionnels qui vont venir pour pouvoir gérer cet événement. Ça sera à l'intérieur du salon Ingawa, mais ça sera un petit côté. Et c'est des professionnels qui sont dans le coach amoureux et autres qui vont s'occuper de ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient comment ça se passe, si on trouve pas l'amour, comment ça se passe. Donc, comme on aime le dire, faut pas venir déjà avec un esprit fermé. Donc, vous venez, vous essayez, on essaie de vraiment matcher. Et comme l'a souvent dit le coach, elle sera là avant, donc pendant l'inscription, à pouvoir regarder. Pendant le moment, afin de pouvoir voir aussi si ça va ou si ça ne va pas. Et après, si effectivement, il n'y a pas eu de coup de cœur, comme on pourrait dire. Et après, elle fait un suivi quand même avec toutes les personnes qui se sont inscrites, qui n'ont pas vraiment eu ce côté-là. Et elle les suit après afin de pouvoir vraiment trouver l'os de leurs os et la chair de leur chair, afin que ça puisse bien se passer. Donc, n'ayez crainte. L'événement commence à 10h et finit à 19h. Et le dimanche commence à 13h et finira à 19h. Il y aura aussi, excuse-moi, il y aura aussi un petit resto aussi où il y aura la possibilité de découvrir aussi certains mets
Donc voilà, il y aura de la boisson aussi. Et puis, je sais pas si j'ai trop dit ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, ça va, on a bien compris, ça va, maman. D'accord, parfait. Karine, est-ce qu'il y a juste possibilité que vous puissiez faire monter la katangaise pour qu'elle puisse justement interpréter en lingala pour ceux qui veulent comprendre? Ok, pas de souci, elle est là déjà. Oui, bien sûr. Allô? Bonsoir à tous. Bon, moi, je vais parler lingala. Mais tu vas parler lingala, tu commences déjà à français, comment ça? Na kangi micro. Je sais pas, Allô? Oui. Yo, le lingala mobanzi na France. Ah, d'accord. Bon, non, le lingala. Bon, Bisso LB Bank a un sponsor officiel pour un salon. Salon ils a place mon ba exposer ka bateau bazan ba business ba ya ka ko exposer. Ola ye akoma mnene bafana. Bonja la katanges muto azolo ba ifaza kana iko mnene. OK, lova. Salon ils a place mon permettre ka soza na business na yo. Oya ko exposer ango. Ils a place mon ko exposer ba robe ba marié. So que ibo tonga, so ko ba business non voilà. Parce que LB Bank a sponsorisé, a sponsor officiel. LB Bank eza application ya tontine oyo na linga to bingara likelimba. LB Bank va permettre batou batia mbongo de côté partout dans le monde, partout place oza. Pour nos comptes à LB Bank, ils ont simple, au télécharger l'application, au créer compte. Quand on crée compte, au côté, de 10 € à 300 €. Partout aux États-Unis, aux Canada, aux en Afrique, partout. LB Bank va permettre yo au tia de l'argent du côté. Sikoyo, pardon, excusez-moi. Sikoyo LB Bank azo représenté biso na salon oyo LB Bank yemoko biso nyos tout kozala wana to ko assister to ko expliquer binope sur place yango to inviter binope boya ebele bo s'inscrire parce que c'est vraiment eza abordable pour na batu nyos tout bakoki koya. Vous pouvez tous venir. Bon, mon ababiso nyos tout Soou, la Katangaise, Beni, Queen Bee. Bon, moi un peu bato LB Bank bako expliquer bino physiquement, boko visiter pe ezan bato msusu pe bayaka bato ba service traiteur pe bazalara sur place. Ba surprise pe ezalara sur place. Donc boya ebele. Tu peux parler Ouais. Donc voilà, je pense que pour ceux qui voulaient une interprétation, ça a été fait. Donc si vous avez des questions relatives à l'application ou encore au salon, n'hésitez pas. On va du coup se servir du canal de Karine pour justement vous encourager à venir nous voir le 7 lors de ce salon-là. Hein, ça sera un échange. Le salon il se déroule sur 2 jours, mais nous on y sera le 7. Voilà. Donc comme on vous a dit, il y aura vraiment de tout. Il y aura de l'ambiance, il y aura des prestataires. Donc ça peut permettre justement aux personnes qui sont à la recherche des prestataires d'en trouver. Si vous voulez justement avoir des solutions d'épargne, nous on sera là pour vous aider. Si y a des personnes qui rencontrent, que ça soit qui ont du mal à télécharger l'application ou autre, on sera là aussi pour vous aider à intégrer nos tontines, à télécharger et à mieux comprendre, pour que vous puissiez savoir aussi que LB Bank n'est pas seulement digital, mais on est aussi bien réel. Et du coup l'événement commence de 10h à 19h, sauf erreur de ma part. Et nous on sera déjà là. Le nom de l'application c'est LB Bank. LB Bank. Comme à manger aussi, hein. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a à manger et à boire. Avec les transports. Elle a dit. Il y avait aussi une personne qui demandait comment faire pour télécharger l'application, je sais pas. Pour télécharger l'application, vous avez Play Store ou App Store. C'est totalement gratuit. C'est simple aussi, hein. Donc quand vous écrivez
LB Bank, vous suivez les indications. Donc, vous vous inscrivez en mettant nom, prénom et tout ce qui s'ensuit. Et après, vous devez vous diriger sur votre mail pour activer votre compte. C'est que à ce moment-là que vous allez avoir justement accès. Voilà. La réservation pour le salon n'est pas payante, elle est gratuite. Mais par contre, le speed dating, là, c'est payant. Exactement. Excusez-moi, j'avais oublié de préciser ça. Merci beaucoup d'avoir précisé ça. Effectivement, l'entrée au salon Inkewa est totalement gratuite, 100% gratuite. Par contre, l'accès au speed dating, effectivement, est payante. Et vous pouvez voir les prix. Alors, il y a les prix pour un jour ou pour les 2 jours. Donc, c'est au www.salon-du6ingewa.com. Je répète, www.salon-du6ingewa.com. Et vous pourrez voir directement les prix sur place. Voilà, comme j'ai expliqué, il y a 2 jours. Donc, LB Bank sera là qu'un jour, malheureusement. Hein, ça aurait été bien de les avoir pour 2 jours. Mais bon, je pense qu'ils ont aussi d'autres endroits où ils sont vraiment attendus. Donc, voilà. Mais nous, on sera là pour les 2 jours. Alors, il y a plusieurs... cette question revient beaucoup juste pour répondre par rapport à ça et je vous laisserai continuer. Alors, comment est-ce qu'on encaisse avec LB Bank? Il faut savoir que déjà, nous, on ne fait pas de prélèvement à la source. Ça s'écrit pas comme ça, Bruxelles. C'est LB Bank. B-A-N-Q-U-E. Voilà. LB, après plus loin, B-A-N-Q-U-E. D'accord? On ne délivre pas de carte pour le moment. Il faut savoir que dans un avenir proche, on deviendra une banque en ligne, ce qui n'est pas encore le cas là tout de suite. Là, pour le moment, on a déployé que le côté tontine, d'accord? Que vous avez accès justement sur l'application. Au-delà de ça, on fait pas que des tontines particulières, on fait aussi des tontines pour les entrepreneurs. D'accord? Donc, si vous voulez, vous êtes une entreprise et que vous souhaitez intégrer des tontines avec des sommes plus colossales, vous avez aussi cette possibilité-là en nous envoyant un message. Alors, Bruxelles, c'est LB Bank, voilà, comme ce que Queen Bee, elle a écrit. Du coup, pour empocher, c'est pas vous qui choisissez quand est-ce que vous allez toucher votre cagnotte, mais au lancement de la tontine, c'est l'application qui charge, voilà, de faire le tirage au sort. Et avant, on était obligé d'attendre que vous soyez 10 personnes pour lancer la tontine, mais maintenant, on a fait des mises à jour supplémentaires de sorte à ce que même si vous êtes 5 et que vous avez vraiment rentré vos différents documents, la tontine peut être lancée. Donc à ce moment-là, automatiquement, la tontine ne durera pas 10 mois, mais elle va durer 5 mois. 5 mois. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Nathalie, tu peux. Hein. Non, en fait, moi je vais parler lingala plus pour les gens. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, eza loko ali kelimba normal hein pour na bato boyebite li kelimba normal les ala pa ba maman li kelimba parce que y a LB Bank eza li kelimba mais ezo de kana en ligne eza bien tracé tant muto a chimbongo ukoyeba ki muto a chimbongo et la kisao ki muto a chimbongo etinde la haute notification yebaka ke muto atia na likelemba na yo muto atia te wana eza problème na yo te soki eza tour na yo ya kozwa mbongo na yo yo kozwa mbongo na yo mais LB Bank nde akopoursuivre mutu oyo apesi mbongo te parce que beaucoup de gens bozobanga ke likelemba na batu na yebi te en fait na batu oyebi te ça te permet kutu ke soko ozosala likelemba en famille bakolia mbongo ngane tisu na osali kima bandeko nanga bakobimela nga pumba et comme peut tout nanga bio asa ba problème akoduka raison mais soko ozosala likelimba na batu oyo oyebite application des autres décider ozana batu bazana sima c'est pas la même chose na famille to na ba camarade beni koloba ku na ko cité po yo posa parmi donc et ça là que ce qu'on peut citer LB Bank ya ko pesa na mu kolombo mbone total mais muto a pesité yene ba poursuivre yena sima parce que tant on ko tali que le mayeba que o couper sa pièce d'identité selfie avec pièce d'identité au collègue ça va revenir na yo parce que on peut pas rentrer tout le monde ko ko sa batunions tout est bouillé so ko za na revenu te ba ko ko tisa yo te il faut tous à la sûr que oza fiable pour na kokota ndenga application eza fiable pour et ça là pour na bino nenge bino pe fugoza la fiable pour na biso donc eza flèche aller na retour donc ne vous inquiétez surtout pas oh mutomoko a pesité c'est pas ça
vraiment c'est très honnête na mutu ndenge azotia mbongo LB Bank ekoti ndolo notification comme quoi la Katangaise a contribué et continue de leur message. Et puis, eza yote mtoko décider, moni maliki ma famille ezalara, mto décider, nga na kolia mto liboso, nga na kolia mto mibale. Et pas LB Bank eza que application et badou que ça li compte à rebours, y a un déponi mto liboso, mto mibale, mto misatu mto ya minei. Voilà, ainsi de suite. Après, yo komuna ka tourna nga quatrième personne, ou tomber peut-être quatrième personne, neuvième personne. Et si aux anaposa kolia likelemba, par exemple, aux quatrième personne, mozaki na posa mbo on a aux à la 10e personne, au tikimbo on a yo na LB Bank, oui c'est bon non lia sikote na tikimbo on a nga, mbo on a ekobanda ko tourner, l'effet que mbo on se tourner, yeba que ozo bak ça peut bénéfice na mbo on a. Ozo ça va pourcentage nambo onao. Ça veut dire que partout ozo s'est trouvé, ozo na Canada, ozo na Suisse, c'est partout dans le monde. LB Bank azana pour nabino, ozo télécharger l'application, au créer compte, soko créer compte na yo, ok place à rejoindre une tontine, soko rejoindre une tontine, au tindi invitation. C'est à toi d'envoyer l'invitation na tontine où ils correspondent na likenba où ils correspondre na mbongo oyo touchaka. Par exemple, mon tonso soit bi nga na osala ya 80 €. C'est pas LB Bank na continue de l'invitation. Yonde il faut lobake non na tindi invitation après LB Bank tango ko accepter au tindi ba document na c'est grave fiable. Parce que nous, on peut pas vous parler des choses qui ne sont pas, vous voyez quand même. Bon, tu as vu dans Minya. Bah, ça, il a un live. dans Lingate. Donc, on vous parle des choses qui sont fiables. Ne vous inquiétez surtout pas. Et si vous avez des questions, quand il y a LB Bank Yangoyo, quand Nanga Yangoyo, to, Queen Biaza, Sifo Mama, ou les autres, bah, Alain, donc, beaucoup, Meli Bango, bah, pour répondre bino pour na LB Bank. Merci. Du coup, répondre juste à quelques questions. Du coup, pour les tontines, c'est vous qui choisissez. Nos tontines vont de 10 € à 300 €. Je sais pas si après, Nathalie, tu voudras le redire en lingala. Voilà. L'Ikelemba na LB Bank est bandi de 10 € à 300 €. Et ça, chaque mois, Bama Kelemba est Zalaka. Ça veut dire que chaque mois, toi, na ma Kelemba Sika. Ce qui y a netina sikoyo, toi déjà na mois de février, où ils sont déjà disponible dans l'application. Au kaka oponi, par exemple, dit que ma LB Bank toi na dit que ma les 6, toi na dit que ma monsieur banda les 6, le 20 na les 30. Li que les ma ils ont banda les 6, il faut payer ça mbongo na yo. Sous qu'ils a les 5. Pour les 6 déjà, ceux batunios tout bapesi les 10, bapesi mkodo mbongo, ou akolia mbongo nae. Donc, li kelema chaque mois, bama kelema sika, ezali. Li kelema bandi de 10 € à 300 €. Et puis, na LB Bank, okoki, kolekisa, 300 € te, pour l'instant, pour au collecte 300 € pour ça la likelemba. Mais par contre LB Bank pour na ba entreprise à salara ba makelemba tinaba 20K tinaba 50K. Vous voyez donc ezan ndenge mon côté na biso ba to toucha na biso ba SMIC. C'est pas pareil. Donc biso ba to toucha ba SMIC normal likelemba et bandi de 10 à 300 à 300. Combien? Pour manger, c'est pareil aussi. Hein. Si vous rentrez dans une tontine de 300 €, si vous êtes 10 dans la tontine, automatiquement, ça sera 3000 €. Voilà. Si vous êtes dans en une fait, tontine de 150, et le koboye bité, kolia likelema na LB Bank, ce boza 10 personnes, on multiplie kaka, par exemple, sur le côté likema 10 €, hein. Et ça 100 €. Ça veut dire que ce boza 10 personnes, il faut multiplier le nombre de personnes au boza na kati. Il faut savoir que bénéfice à LB Bank na kati, pour na likelema de 10 € à 100 €, à Zouakanaï combien, pour 10 € c'est combien?
De 10 euros à 100 euros, c'est 14,99 €. 14,99 € à 300 euros, c'est 24,99 € à payer qu'une seule fois. Quand c'est votre tour de récupérer votre argent. C'est les frais de commission. Et puis, quand c'est votre tour, LB Bank a aussi un message, félicitations, c'est votre tour de manger votre tontine et tout, à quoi expliquer en haut, tout ça. Autant aux autres 24 € na yo, par exemple, netinga nazaki na ya 150 €, nazwaki 1500. Tant batina ngaka un message, wana nazwi na c'est bon, virement ya 24,99 €. Bango basalinga automatiquement mbongo nanga ou ezalaki ya 1500 €. Voilà. Donc, pour répondre, du coup, on se sert du même moyen par lequel vous payez vos tontines pour vous faire vos virements quand c'est votre tour de prendre votre tontine. C'est-à-dire, normalement, quand vous téléchargez l'application et que vous mettez vos informations, vous nous mettez aussi votre RIB, d'accord? Donc, nous, quand ça sera votre tour de prendre votre tontine, on va utiliser le RIB que vous aurez mis. On ne fait pas de prélèvement à la source. Zelana a expliqué. Alors, pour kolia mbongo, to utilisaka même méthode oyo bino bosala po bofuta makelimba. Ça veut dire que ceux qui ofutaka par exemple na PayPal, bako utiliser PayPal wana po batsung sur mbongo nao. Ou soit soko tchaki RIB na yo, normalement faut tchapeka RIB nao. Na RIB na yo wana bako salelo na RIB. Mais si tu as un problème avec les RIB, oebisi bango que nga azana posa bosalelanga na PayPal. Or ça les là on a PayPal. Oui, PayPal pèse un montant msusu ou elle est gâtée. Yango LB Bank a préféré ka assez la mutuna RIB. On m'a assure que est commis. Mais ça par exemple net en Afrique. Ba kuso sala kan bon ça le na Western ton na Ria. Bon ça le na Western ton na Ria.Sos en États-Unis au RIB na yo, c'est pareil. On va te faire un virement avec ton RIB. Bah, aussi, le virement. Na Cash App. En fait, Cash App, est pour nabino bato Canada, aux États-Unis, si je me trompe pas. En fait, au kocha RIB na yo, normalement, RIB eza. RIB au kocha numéro à compte na yo. Numéro à compte, non, précisé, pour nabiso ba blédard, to mesana trop, so kocha numéro à compte, au banga, ki ba ozwanga mbongo. Non. Numéro à compte na yo, eza juste kaka pou basalela yo, virement. Frais bancaires. Il n'y a pas de frais bancaires. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de frais bancaires pour vous faire vos paiements. Parce que même sur PayPal, on fait de sorte à vous faire des paiements. On envoie entre proches justement pour pas que vous puissiez avoir à payer des frais. Voilà. C'est avoir la totalité de votre argent. Il y a une personne qui demande aussi, ça fait combien de temps que ça existe? Avant, LB Bank a commencé bien avant, ça fait à peu près depuis 2010 maintenant, mais l'application elle a été lancée concrètement en mai 2025. Donc c'est une application assez récente, mais on a commencé ce travail bien avant. Donc voilà. Et comme on vous a dit, il y a un suivi derrière. Donc, au niveau de l'application, vous avez des messageries pour nous contacter. Vous avez les numéros des conseillères qui sont disponibles tout le temps pour répondre à vos différentes questions. Le principe, c'est de mettre de l'argent de côté. Mais le moyen que nous, on a trouvé pour vous permettre de mettre de l'argent de côté, c'est en intégrant justement nos tontines qui vont de 10 € à 300 €. Voilà. Okay. Donc vous avez vraiment toute la traçabilité sur la depuis aussi longtemps, ça signifie que vraiment, et que ça soit sorti que maintenant, ça signifie que vous avez fait énormément d'essais, vous avez fait énormément d'arrangements de manière que votre application soit vraiment performante. Donc, ça félicite. Exactement. Et de plus, il faut savoir que LB Bank, quand vous décidez d'intégrer les tontines, donc comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, vous faites votre demande. Nous, on vérifie vos documents derrière. Et après, on accepte ou on refuse parce que ça nous arrive aussi de refuser des demandes, d'accord? Et après, une fois validation, on vous procure un contrat. On vous donne un contrat dans lequel tout est spéculé. Vous voyez tout dans ce contrat-là. Voilà. Et pourquoi en fait il faut savoir aussi que LB Bank a sengaka batu ba revenu na bino pourquoi ayeba parce que ça mutumsusu par exemple je donne exemple aux simba 500 € le mois et 500 € le mois au dingo kota likelemba il y a 300
et Kosimbate. LB Bank te permet aussi de vivre ta vie correctement, mais en mettant de l'argent de côté. Par exemple, on a des gens, tous en abattu belé, oyo, bazo sala, mariage, ou bazo defa bambon, on a ba banque. Après, mais ba problème, tout ba defa bambon, pas ba proche, et mais ba problème, mais pas LB Bank, au coco sali que le mano et sili, au sali sous, ba soko lingi yo si bambon noté, ba simbelo mbongo, ozo ba sous ba bénéfice là-dedans. Money. Donc c'est ça. Oui, c'est ça, bah, c'est tous les mois, hein, parce que bah, tous les mois, c'est comme lui qui est normal, hein. Et ça, lui qui est normal, c'est juste caca que, et ça, dans l'application, et ça, quand lui qui est normal, et ça, c'est que ma maman, lui qui est ma maman, lui qui est bébé, bah, comment quand on a problème, bah, on va zaka, oncle, mon ka koufaki, na joie qui m'bongo, j'ai ramené, et pas oncle, wana, à comment on peut ça, on non dam, mais, et pas LB Bank, aujourd'hui, ceux qui ont mukolo LB Bank na lo bango nandinga mabete o azali sous-souté l'application et qu'on continue sous kakapo na ko continuer et qu'on continue toujours na ko fonctionner en fait. Donc ça veut dire que c'est pas comme maman li ke mbaso azate akin akufi na bambongo batu mais à LB Bank makamwani zati. Il y aura toujours des gens qui vont travailler derrière. Et j'aurais une question aussi, Soraya, excuse-moi. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité aussi pour les associations de s'inscrire directement ou c'est que pour du particulier ou du professionnel? Bah voilà, bah c'est comme ce que bah, j'avais dit tout à l'heure, hein, que ça soit même par rapport pour les entreprises ou autres, ou même les associations, parce que ça se passe direct. Voilà, en gros, ça se passe directement sur WhatsApp, c'est-à-dire vous vous écrivez puisque les particuliers, ils ont pas un visuel sur ça. D'accord. Donc à ce moment-là, vous envoyez un message, soit sur le numéro que j'ai mis dans les commentaires, soit sur le numéro d'autres conseillères qui figurent, etc. Vous envoyez un message, vous détaillez votre projet et à ce moment-là, nous on fait le nécessaire, on vous dit ce qui peut être fait. Voilà. Ok. Et donc si effectivement c'est accepté, ça peut être maintenant pris comme une banque directement avec un RIB et tout ça ou il y aura commencer avec un RIB. Ben, vu que c'est LB Bank. Oui. Donc, est-ce que là, maintenant, il y a possibilité, bon, je sais pas, hein, je pose une question, en fait. Est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir un compte aussi, et en plus de faire la tontine, ou c'est vraiment strictement tontine? Pour l'instant, comme j'ai dit, dans un avenir très proche, on deviendra une banque en ligne, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Pour l'instant, c'est en train de se développer. Donc, pour le moment, surtout sur l'application, on met vraiment le point que sur l'application sur l'espace tontine, mais au-delà de ça, on fait également aussi des prêts, d'accord? Et les prêts, en revanche, les demandes se font via WhatsApp. D'accord? Et donc, les prêts, ça se passe uniquement pour les gens qui sont à Paris. Bon, non, le balinga là, pardon madame. LB Bank a def sa kambongo. A def sa mbongo pour na entreprise. Pour na bato banda entreprise na bango. To bato o bazala na ba entreprise. LB Bank a def sa rappel mbongo na ba particulier. Ça veut dire que vandi bomo matin et à brisque. Mais des 100 € à 300 €. Il faut en à Paris, to na Île-de-France. Okay. LB Bank, voilà. Et les canards, après on est les canards uniquement na WhatsApp. C'est ça. Voilà, et on fait aussi des prêts, pareil, hein, pour les tontines. Et c'est automatique, hein. C'est automatique les prêts, hein. D'accord. Parfait. Merci. Même pour les entreprises, LB Bank fait des prêts pour les entreprises aussi. D'accord. Super. Merci beaucoup. Voilà, je sais pas. Alors, bon, ça, attention à bakaki camarade à TikTok. Nga na bano à TikTok na solaka na chimène. Pour na ebele na TikTok, te na ebi chimène na vraie vie. Aya na ndaku na nga lia, alala, to seka, to mata, to kita. Yango bo mona ngande ba yela nga bana na ba manzanza etalinga kutute. Etalinga te. Parce que chimène ebi ke la baronne so ache toka te la yeso a india ka boya konda ka ya zamu ye po ayebinga na vraie vie. Mais beaucoup de na réseaux sociaux. Yaya a ko raisonner te. Oyo baby sa casier judiciaire en net entourage. Il y a la choulou ba baby si 4 bassi donc ça veut dire 4 bassi à mabala.
encore basi yango poto na robota olandela mso aza na 4 bana okuna 5 obwe baotika bana na bapo babeta 2 ans ce bon le banange bongo GG aza camarade nanga te GG aza sœur nanga a camarade nanga te et na oloba na elo nyonso exception eza so nazotalisa bino relation réseaux sociaux kota mabe parce que lelo tokutani na bato baoke kasho mpona kota mabe mais nyonso eza mabe te oki okutana pena mutu na réseaux sociaux opo amemeli yo bonheur amemeli yo kimia amemi yo mpe na nzela ya nzambe obandaki kobela te yo mpe bokoma oke église oretrouve vie ka mabe te lelo so yanga nasala mpe babétise ebele te eza grâce mpe nakutana na bamboka ona réseaux sociaux na vrai vie nga na onamonana na mboka te na onamonana na bafana te me bino mo bomona ata na balive ya bato so eka na banzo dekone bakati nga micro mpo baoprotege nga donc ça veut dire baya te mpo bamema nga na kasho baya te lokola naza mani kaso na bi eyinda bao mpe baye eyinda te même na privé nazaka na ngi nasala live na koloba boyeboye batelemeli yo mpe te compte oyo bango mutu basalelanga bacompte tiktok mao babloka nga mona okomata te mpo bayebi ke mani yangi asala live babengani alingaki ekobebisa ye wana alingi akota kuna asala boye nakobenga bango na batelefone baoyambanga te mais so eleki baobengo minui mami pardon tosalaki yo mpo na bien na yo toyebi ke oyaki na kando engaki oloba mabe yango wana toblokaki yo omata te donc ça veut dire ke tokutani na réseaux sociaux mais bayelinga mpe kimia po avant na be bana bacamarade na nga bango babandaki komona eza eloko eyaki na lisu na nga na ndo omona te tout le temps bando yebisanga yo protégea bacamarade me bacamarade wana surtout molingami na pesi ye mbote bacamarade wana deva bato balukaka kohumilie yo eza jalousie nga na ndo omona otenga naki na sentiment baninga na nga touti na bao bomwana touti na bao libanda toye réseaux sociaux jamais baoluka malere na nga te ok c'est vrai po nde tokome wana ekome jalousie ekomeke tokoli na kari nango toye na ye ondeli ka ye biso mpe tolobaka na réseaux sociaux biso mpe tokolo biso mpe ti topanzana ekoma ye nde bongo omona moto aye ofinga oyo azaka lider na nga te yaya histoire bachangea te nalesa bino na bokola bino do nakuna tante naza kuna tante do soki naobeta se te na bacamarade ya mabe pour lelo bamama bana bamère de famille se retrouver na kasho se retrouver casier judiciaire se retrouver affiché pour na relation Facebook bazalaki relation Facebook tokenda koyiba ensemble bayebaka te ke un jour relation oyo ememela biso malheur po soki toyebaka bato ebele mbe tosolisa bango te soki toyebaka ke moto akomemelanga problème ebele mbe tosekaka te ezalaka mpo toyebaka te alors histoire oyo esalami na miso na biso eza mpo epia biso mayele moto na moto atire leson na histoire ya mokrimi kozala te mpo nalingaka Karim Mokonzi ata azosala buzoba na ya koakompagne na buzoba na ete na oya kobeta 12 ndenge mokrimi abetaki bapeti na ye 12 bomoni ke ye aza na bracelet na ndako baninga baokekasho soko moni mambu Karine azosala oza d'accord nango te yaya le choix est clair vie ya mutu ezalaka mutu ye moko vie ya mutu ezalaka na bacamarade te vie ya mutu ezalaka na barelation te vie ya mwasi eza yo na mobali no na bana na yo vie ya mobali eza donc intérêt oyo oki owelela intérêt mobali no parce que bosa vie ensemble na bana bomana nzoto na intérêt ya mwasi na mpo olobake azala bien mpo soki aza bien tokozala bien na foyer na biso mais soki intérêt camarade relation ya yo moni clarté mibenda temps eza te tozomimona toza bagene mais boyebake bana ba 15 ans bazoya dans 5 ans 10 ans tokomona basuki ya pembe mutu mobimba tokomobela bamakolo bamukongo tant mosusu bato mosusu bazwa chance akomona suki ya pembe te okufi ça veut dire omimona gene par rapport à quoi pourtant mosusu tukende na des okufa yango profiter yo zomi mona nzoto makasi liwo oyebi te peut-être okufa lobi peut-être dans 10 ans peut-être dans 5 ans donc oloba nanu te ona zananu nanga yebiso ozananu ozananu par rapport à quoi na ba bébé ba obotama lelo ba okufa yo ozotala mabele ya na oyo kotele mona zananu ona yebiso ki ozananu via mutu nzambe mtayebi alors net ba camarade aboyaya
biso bato totalaka ba live okoti live moka ya rando tokobeta yo tokosa ya bima na live wana envoûtement mosusu ekotaka na maloba exe ya kotala bato bamesana komona makila bato okoya kosutuka okomi na facilité kotya mutu mbeli okoya koswana na mobali no ozwi mbeli ochubi mobali po oyokaka ba live mo kaka ngai bayele nga na ndako na chubi bango ngai olandi nga na sena nga na kotobola yo ngai ekiri na biso totobolaka exe ya koyoka Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu yosko ba live oyo kotaka ya bakuluna makambo oyo yoka kiutaka wapi oyoka kaka tokozokisa ye tokokata ye tokobeta ye toko kasi kondima na ope yango wana ti ngate mna koma verset wana eza na Bible ata na bosani verset eza na Bible pe ba koma la foi vient de ce qu'on attend donc ça veut dire kondima yaka na mambo toyokaka mais mambo toyoka kiuta kipa nzambe siko yoso zoyoka mambo ba criminel kondima na ope ezala wana mukolo mususu osutu kotoboli mwana na yo envoûtement ekoti yo bato baboma bato baleki biso na elo te bato misusu baboma bato bazalaka ku mitema malamu koleka biso mais ezalaka envoûtement bato ebele basala bato mabe na sa kanda ekoteli ye na miniti wana areagir na suka ye kolela bomonaki lashu ndenge aleli kuna epa juge liboso ami José leki nanga limbisanga soki sikoyo azalaki na sa mabele ngo senge bolimbisi donc ça veut dire que molimo mabe na envoûtement ekoti yo bayebisi nga eza na Romain 17 la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yo siko la foi ezoya de ce que tu entends dans les lives. Katae, betae, zokisae, toko lakisae, toko. Soleil il est vent. Où s'attendre na nini? Bama solo totalaka o botala mama o abomi mwana na ye yo kanzi mama na andoki te peut-être ka ba film ando kotala ya mabe peut-être ka entourage na ezaki pona ya monya pe facile comme ça mwana meka tomeli mwana bambi mwana mie bu mwana kati pe motema bon mwana pe bakangi yo 15 ans de prison pour abomi mwana est-ce que yo so mwana mutaboti mwana na 9 mois passe ya koboto boma mwana mais oyebi entourage na ye to yebite mambuni nya yo kaka oyebite ninya moni to na komi na niveau wana ya yote soleil ya yote okozwa wapi fi oyo ya yote soleil le pa donc on a kosenga mino la Chine boza esu na distraction te on a live mo kuna ezoyinda bazofinga omani koyela ngango te so yo lingo ki otala obokola molimo wana ya mabe muko mususu chabana nombeli okende kotala ba explique onde ba sala ba rando ya ba 15 ans bazosuka na ba bracelet koyela nga message te kende kotala po lobby ebotelo muma koyela nga lien te okuna bazofingo yaya na boy Bible obi rachetons les temps les jours sont mauvais. Donc la kisi to weli sama mbangu to weli la tangu. Donc nazana ngana temps ba distraction wana te. La Chine na lobby pe na bandeli to zana rando na mutu te. Mais mutu nyoso to solana ite so mabe komeli to zana droit ko seka to na droit sala analyse. Mais ko ya ko sala rando nde to sala te. So qui peut momoni ke bo gagner biso bino mboye ba momoni rando nde exact pe ko na la Chine na rando pe ezaka esute mais la ki c'était que soko fingi biso to leki so bomote ozo pe mbano na o dano no pa ko matilo prière atilo makala ne longi na koko zape ya kolala mboka ko choquer po ya finga te ako choquer na mambu msalo ba na anglais ya lokuta eloba mate ya créa ya yemo kwa kuma ko sila biso ozwa donc la ki si ke jeja ko voler na am ata na opekise na suka mene bandel no ameke ake na ngona anu po jeja biso bo beti ye ka ndenge bo bete ka ndebo simba kene lamba yozo ka lamba tinzi na mboka misape vimbi bino ana poto donc ça veut dire que ba ameko kendi
soki toyoki bovimbi bamisapi to bambebwe kwekwe bino nayebisi gg pardon lokwa nganga yebaka kosala mabe yebaka kobongisa te botika eka bongo mais na départ nanu baami ekende donc elakisi ke ata tokosala rando te mais toza mpe prête omeki toye mais ya bamama ya bapapa wana nde rando wana sali te tosa te rando ya mitakala a te ya kofinga batata na bamama bato na bana bato a te neti mwana ona lobi ki aza autiste na fingi te na lobi nde po ebimia na monoko ya mama bote nga finga bana bato te po na yebiki bato nyonso bafinga mwana nga eya kosinvente te mwana nga leki bango na kitoko na tonalité na kobotama na poto na nyonso na nyonso rando tosa te mais réponse topesa po soki toanda osala rando modele odanono aya kogangela enok okomprendre bango motema motu danono alamukela barando 5 heures bango kuna baka soki baza 12 heures biso atozaka 5 heures danono asa pelisi mais bota ndenge ayeki otelemela enok or que normalement faki asepelaki enok amanke mama bango mpo mama bango enemi na biso matelaki mpo ani motema kibumama donc omonake basalaka na bango rando te basalaka na bango rando te ya motema otoluka moto akufa te biso yaya biso la chine toya réseaux sociaux toya cop biso toya mpe ya mosala nde bato balamukaka na ntongo ya biso toya akoluka mbongo cop soki ekomi ya toboma motu tobwakela motu maladi tosala boye te biso te bobwaka na bamaladi kuna bobunda bofinga bapapa na bamama bamata miniature biso te biso analyse réponse mpe tokorate te koseka nde toseka neti criminel ye mpe ya bracelet wana olala na mbeto azotangisa me ya misu ye moko toza na ye ton pied mon pied me babinemi ne baya bacamarade na biso te mama kongo yo mpo nzoko oza absente na terrain zongawa mama wana ya belgique ana mama so ye gisele wana yaka na basuki ya singa chaque tongo ye pa zade mama mama gisele anaza moso atumbuka yaka kanga basuki mwa babulibulibulu onzema ambili ya bela kala analyse mwa lobeli mboka mwa lobeli bato balambaka mo toyeba ape te mama ngo nzema eleleko nzeye kizengo nzeye normal toyebi akomba toyebi te mama gisele wana soki jiji wana mo baswani na mama bonheur mo bakoyebaka nayebi te enemi na ezalaka nani babanda na mama kongo ti akoma na mama bonheur nayeba ape te bakutani kuna ndenge nini donc ça veut dire que rando eza partagé eza désordre ezwi biso la chine tozokotela motu te tozosoutenir motu te à part que soki tokutani na ennemi en commun tokosekiso nke tokotanga mpe komona toza na yo te keba toza na yo te tootya motu pwa te mpe bosa barando na bino kuna so babeti yo lisasi réponse na kombo na nga te naza camarade na bino te naa na posa piba gratuit wana bosalela nga te kende kuna epa karine nga na karine te kombo na nga mbolina kombo na nga mbolina makolo combinaison makolo ebimaka mai makolo 68 donc zozo koya na loyenge tobosa nobenga Karine Mokonzi. Non, Karine Mokonzi c'est pour ma chine, c'est pour ma famille, c'est pour mon entourage, d'accord. Pour tous les zozo mbolina soko bosani mbolina makolo X makolo soki lettre K combinaison makolo mai makolo mabata makolo nyos makolo mbasu. Je me présente, d'accord. Toboy l'on a sentiment diabolique te. Aboyo luka union fait la force. Te mtopia muninga force azate. Po ebo balu ki la rabiso lelo bo komi ko tanga ba komo na biso po bo panzani kuna bo kisi suba yo kisi bino ba soni. Ebo aki ba pire, bo aller contre biso ti lo to komi elengi. Ebo zaki ba pire kuna na ekebe ka ki camarade. Ebo aki ba lusamba soki ba lusamba. Ezaki bien. Si conseil ba yoksi no ba soni ba beti no mosinzo ba invité. Ceux qui camarades simbité. Bon comment o Karine Mokonzi oh wapi botanga oh wapi. Ceux Karine Mokonzi de Brazza.
Yangate yaya. Yangate. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Bo panzana te biso tozota la bino na misu moko bozaba M23 bo ali boke. Muto to yebi ki abima kati na bino yaka noko bakali le reste tozo mona bino mbo moko. Kosona bino zo pesa biso po so se kapé tozo sambela moto epela. Prière na biso za pe ya moto epela. To kote la mutu te jeje loba. Il y a rebondir dans les cambos pour Congolais on va profiter. Naina rebondir dans les cambos même le but que non des mauvaises compagnies. Bino bozwaka bobalusaka makambu. Boli boko misako boko na commentaire GG oyo ki mami. Na début à live à lobby bien que so za na cardio te boya kaka réseaux sociaux ça la pour la bateau bazana mitema ko supporter. Bozala ka so boye na mafinga po ko mtoko luka to ko beta. Nga depuis tozaka na réseaux sociaux awa mokonzi depuis Karina Zara depuis Karina te okate Karina Chimba ke kobundisa mutu nana lobate ke kobeta parce que finga makasi eswinga tokende kuna to kocha mutu mbeli nane bima na monoko la biso la chinité to kana rabatu awa te ato bandi ko finga Karina de tongo tipo kwa 1 mois to finga raja to kena ko mandaka batu te to lobaka to kocha batu to lobaka ta makamba agression te ou makamba ko boma mutu te donc Karina la zo la live na ye a précisé bien que il ne faut pas, sans la cardioté, koya ranoté. Si tu n'as pas le cœur de supporter, ma finga te koya ranoté. Et puis, à l'objet, bien que nous, kenda barando, bazo inciter un été. Bref, pour nous, c'est na succès, zali, incitation à la haine. Oh, vous allez gagner, nous, la rando, comme baro, chuba mutu. Ne a monde même to boloko. A l'obité pour libo comme sango, oh jejo yo qui a carré la bonne et aux arabons pour souci la mine des arabons. Ya mon a mati pour la balabino que non. Obi pêche qu'on a le temps le bien. Soko tumboli e ba ko voler un âme now. Donc un obi ba ko voler ça veut tout dire. Pour na contacter. Donc là mon pousse na lobeli batuni pour mutu na mutu. Voilà, donc là on va dire que non. A salinde citation à la NT que vous kenda kubundisa bata bandako bo chuba kabatu bambeli bo déplacer ko luka kubundisa bata bitumba so za na muntu obo sa rando zo muntu zo luba keko beta keko chuba et ali citation à la haine ils amabe fouiller les mauvaises compagnies ils na sauce Karina Lobeli à bon entendeur salut na kichimami OK na kitoko lo mokonzi kitoko kaka ensemble canon kuna kaka miso eteli na diamba te ba ele lo bien diamba. Miso lalika mama na biso somo te malobe sila munoko akomi kaka o jiji pa pekisi bordi te bekasi beta bordi o na ko beta bordi te boso yo ka mama na yo liboso yo ka ba mama beta nde bordi to biso so seka atona ngo ba kape wapi to mona na ba mama ba zate lokuta mama zate biso minde to zali awade mukonja le beka na live général to ko seka to za pona muntu te to kotela muntu te biso to seka tina suka. Donc, nous avons fait la fête. Nous avons été terrain que les meilleurs gagnent. Au polito seki. Oh, gagne to zana kapobino so boabi nemi kama na so kuna zati. Donc on a pas topé biso bazako le bageno live ya apu cho lobi que na répondre yo awa pour Karine Kamusa mona côté. On lobi que biso ba chino toza bazoba tozo ka mongongo na live en général. Je dis et je répète yo ka on a kopotanga e ko mokonzi. Oh, tozo yo ka on a live en général poto seka parce que yo apuchu na criminel bozaki na kebeleka ba camarade. Donc debo panzani ofingi na mama ya criminel. Biso penzako minu na biso committee awa. Oh, toyo katende ni biso ato ba téléspectateur. Nebo bunda wana bino so camarade na biso azate pire biso azate. Bo na peto oseka. Bo to seki ya liboso na esuka yango wana. Bo continuer to oseka lisusu. Eso pa selo ni eso pa biso to aba avec le. Eya Giselle Moseka. Oh, yaya, obeti muningano eloka likolo bo kangeli micro bo sangeli eto sekate, ele kaka bongo ele kabiso pe bongo te, biso mauna biso bo vandela ngo bo sekaka. Makamuna, et puis pour mon kaza zoba olo ba ke esopi.
Non, comme quoi qui zengi azara eko kwa moi nanga azwa voice nanga enregistrant tout sur na téléphone. Appelle ça à pucho chana live it. Yoche, o bonde ni yo voix na mboka chate. Eh, mboka ochango makasi to seka makasi. Po kumisi et puis abengi kombo nyonso Karine Mokonzi. To seka te. Po biso to otanga pe ba kombo na bino po biso photo seka bino. Bino normalement étant que vos équipes moko. Bino faut vous aka ini contre biso. Nebo panza na lokwa biscuit bongo. Ngana otela la dona la mutu na tangi tenza Chantal, Magali, Sarah. Po bino nyonso beni na kotanga bino nyonso muka. Tente mo bonje ba mo bana ndako asepela sopena fenêtre mo mso azoni oko to abimi oko. To mo na bino bongo lokwa ba jouer. Na mama kombo nga kimi bongo pakati. Abozo tela la dona ndenga boy net wazani na live ma aliko. Kapo ya mamu na biso eyaka botanga kabakombo na biso bosekaka. Muto kozala épargner awazate opoi batiki yo. Na o akopola, na o akoganya na bitumba na bino. Tani biso te toseka bino nyonso. Ngaku bese ngezaka bingo kubindi mama bota kile. Nande bo sande du ngie micro. Esengo na ngape zakaka ye mono kolo live abeti bino so banduza zakaka nani yokanga nani lo admi komisi lo kwa kizengi entre temps kuna na seba tata te zobeta me azo couler béton na miso bato mi salon nze kizenga azolo ba makambe papier mais na se kuna couler béton esengo yango na sito lo na sepeli su ba fingi su nzoka ba mama ya ba paradiso nyonso wana mama nzambe et na koloba apeshe biloko osika filtre yo mpe ezala na respect ere mo okimi ya mo ozoli esengo na nga sito eza ere naoki bapingika nzoto ya mama ya baparadiso nyonso na bi nkolo jusqu'ici ebenezer jusqu'ici esengo na biso yango wana te bino bondo osangana bino nyonso contre biso lobo panzani boyo olobaki etoseki bino esopi biso te esopi biso te bafoto na bino ekota na baminiature na biso bavoi na bino ekokota bitumbake le meilleur gagne la Chine on soutient personne na bao bana na kati ya rando na bao bana na kati ya rando te oza M23 musika na biso tokosalaka na orando te tokokotelo mpe te toape baninga te tokosololaka mpe te surtout neti na baane oyo bato nyonso baa likolo baa bamarie apart kaka danono ana baane yaya nabali deja nazwi na nga mario moko aza na ndako nabali deja me danono keba na balive oyo obimisa biso motakala lokwa mobale ya magaelo mama balido bato nyonso baa likolo abaa na mibali ngape na olela ntia basunga nga ata 2026 na bala siko na aneni nyongo ozela nga na yana pelisa rando ke onga na oto yokanaka te vanda tosala rando mais ma chérie le temps passé ne revient pas ne revient pas to bande posona na barando wana na osala ekonzo obengisa bato na poto ya kande na koma na bangulu na nga na ndako chaque weekend bana basana na bayozo biloko bayozo ba provision baya okutanga mama na bango olobi nini na kosala okobeta nga te eloko te ya papa no ya mama no yaya ebongo bana ngo so bakutani ata na ba fiancé bongo ba otonga ngati ngona ba obenga ba mama ba ona kisasa allô maman mais tontine Corinne c'est comme si elle est folle hein? Elle crie elle se chamaille tous les jours dans ses lives mais non on n'arrive pas à rester chez elle je préfère au centre que chez elle yaya na bana ba yana nga ba respect aussi langa likolo rando moko epiange eloko te rando moko y a rien du tout te ana préférence ana charisme au moins charisme bayebi ke so ba ina ndako ya mama leki na biso asala ba live ne normal aoseka aobwaka ba bordir mais imbécile tout fisanga kola papa na mama ezaka te naza na autorité pour ceux qui ben banda mibula mibali efona sika makasi yo tu blague avec moi je me fâche là autorité yaya no banda rando mo bana zwi mwana yana ngana ke ko bunda mukolo ba yo bundisa nga bakuti nga te bazwi mwana yana nga bazokisi pona rando à réseaux sociaux yaya je me vois pas dans ça en tout cas merci c'est gentil
Quand nzambe osunga kala te na shubidu na ya bonbon bongo. Un bon tonton qui se respecte ya bonbon. Un moto vena ndaku boye. Tona coin o ba kaneli moi sino po aswana ki na réseaux sociaux lubaki asalaki. Hey! Ya kandeli bale komi na on passe. Ozo pe mobali ya guna yo. Et comment passer surtout biso boy age comme okende. Age comme okende ya jeunesse comme menancer. Ya lambalia o gagner non swana ti. Na préféré na batela o est important za libala. Bana nanga famille nanga po esengo na zora na famille na vie privée nanga eleki esengo réseaux sociaux. Réseaux sociaux na yaka na temps. Na ina se musala. Mais famille nanga c'est pour la vie en fait. Ata les réseaux sociaux et kangami famille nanga etikala yanga. À quoi bon ce qu'on a baby ça na famille nanga pona eloko moko boye eloko a salité eloko TikTok ba sela ba toucher na ba Facebook na ba relation mal placée na se retrouver na boloko na tika mwana nga ya bombo boye mundela zo mwana a placer lenga mwana ba kene na famille mo ba bando tshena nga mwana musapi aki na famille mo boye mwana koli na komo bise c'est moi ta mère encore bana poto katelinga lingala non tu m'avais abandonné t'es pas ma mère il s'appelle madame Brigitte mon père c'est monsieur Clément aya okoma na ba parents mindele yemtane mutu mwindu likola réseaux sociaux ba otoka nga mwana que oza mutabitumba mwana zana insécurité mundela zwanga mwana selon la loi 17,11 eh ya nabo nabo omoni esengo oyo kosala live boye mwana zoloba na sima yaya eleki nyonso eleki na mbongo esengo kosala live muke na batami na kio longola nie muke na longoli kaleso masuba eleki na lingaka vie de famille makasi so na osala live ti ero 22h era pono babalinga ti dia so babalinga ba live suka 19h 20h te 19h esili ezala mutakufi na 21h non yate. Je respecte mon mari, ma belle famille et mes enfants. Ata président longwe na moko kabasali o et ce ka isami na 20h non yate. Dans ce fondant lo busuka 19h. De 9h à 19h na attend ça va live na. De 20h juste les obeta ya bossa na ata téléphone ko benga ngate. Bono bato ba manka respect ko benga batu ba 21h na zoba la kalate ba appel na bino so monika 20h juste ko benga ngata tongo pianga sango ebebe koma message. Ato lingo pianga sango ya o lokoti mbongo winner o gagner bela mbongo ya koma ko benga ngate. Soki oza mto respecter tinga akufela papa. Na respect na pia papa abiso akufa na pesa ta mbali Merci dana na una sema na Jenny na oshikia. Bakali. Okay. Pardon, avant d'adonner le babou, c'est le mot baï batunyo sur ma macha baba marié mwenga. Hey. Non quand il va vendre. Moi si tu tolingi mwasi malonga yaya to boyi basi ozuize mopesi mukanda lobi kuno mati noko miniature ye na français yaya bino mo bobota mi anaba noko soki pe ba mama na bino abase ba 40 ans aba na français na monorote to boyi. Il ne donne pas l'argent pour ma fille, tu sais c'est moi qui lui ai donné les papiers, j'avais appelé l'avocat ya to boyi to suka na avocat soko moni olingara no ba tromper ote ke ko luka mundele tika bakalia vanda. Soko lingi bakali plus égal à respect considération. Très bien. Donc nenga bali na nute wazoluka ya respect. Ce mo somi yebi ko zem poli. Yeah. En tout cas zone entend cha maquillage luka pe mbali etano ya non c'est ma kadada. Ok, bonjour. Nga nalingi na passé kaka message muke après na la 3h du matin en Australie. Mutu nyonso aza na rando na ekuna. Oh, nazobunda na tele na etele. Kokotisa kombo ya Karine te. Bobenge ba kombo na bobenga kae. Makolo combinaison, oh boye na boye, kizengi bofinga mama Chacha ndenge bofinga kae bofinga mama Charlotte. To boy kenda ko swana na Karine Mokonzi mama na koyelo mutakala. Ata soki mami aboyi ngamoko na koya.
na permission na nga. Ekomi o Karine azo gagner kuna ya banda mukoni biso to komo gagner. Mukolo nini bokumisa Karine? Karine mabole. Karine mwana sibir ba mafinga ya qualité nyoso awa. Nalobaka nga chaque jour soki biso la Chine tozalaka te mwana mwaso mbela kufa na ekala po ya mafinga. Siko barando na bino mwekombo ya Karine ngande interdemande de la Chine na ye. Mwekombo ya Karine apekisa te botangi kombo ya Karine na